ngai ko mama mbala na bimi agangeli santia bi ebani no ndenge nyoko sa ye na ndako mtemi subela ya nyoso na bilamba moso na dépasser ba mbongo mala dezo silate na fiango akoma wa vanzi be ko subela ok na oteka ndeko ko bolo saka Carrefour des Stars ba fiana asufa na vina ye don ondimate fimo boye ando vana mobali na ye fiango ko mina bongo wala kina pasi fiango pesa tema ka bandi olela abi na yena tala yo na mona yo te na sa yo ni abi kini kende abi o genre bas na lingate na fi wana yo bela yena tama beli akoto hospital mona da na bongo te yo tete c'est bon abi ko ya ka kinka ko ya kinka te mona boko na yo on va opérer opération va salaki basaki vraiment bien puis en haut malgré un peu de ba azi courage aketi au magwanda cette fois-ci Carrefour des Stars ndema kambo merci ma bonne surtout ya Carrefour des Stars TV l'émission nous tout bolela Showtime avec Jessica Wanga Siko Carré la problématique nga les charges na bango yebi la reine mère qui gagne merci na bino tout bon message ko pesa Jessica Wanga na bino confiance ya koyoka ba histoire vraie na bino obolelaka merci na bino tout message ko benga nga pona ba conseil pona ba soutien wana moni papa Jean-Marie Kabengele na moni mon père que j'aime beaucoup papa José Ndele abi ma fille courage merci à toi papa que j'aime beaucoup papa José Ndele na peso ba mbote place aux ali là je vais directement la patronne Mimi Alemba. Mon à Canada est tongo. Autrement dit, Ange Gabriel Yende Makambu. Maman sociale, charge na bango. Bakanga na bango Carrefour des Stars ne Makambu. Ande bilenga solo. Merci na abonné surtout à Carrefour des Stars. Quand vous sabino, abonnez-vous massivement. Ba histoire vraie, a bloc tout ya vrai, ba histoire vraie, ba gag ya vrai, ba mission ya vrai, et kitoko po ya elengi. Lino sana plaisir robite bino histoire oyo. Ena mamo ka benga niva Paris, abina ngana tanga kombo na eta abina ka Jessica Wanga. Na ça pour ça histoire oyo obete na ngango parce que et ça la milanga na vie nanga so nada poso obeta histoire ngotonga ebisinga na okimwa mawa na binanga Jessica na poso obeta ngo histoire na Carrefour des Stars parce que na landa ko trop na peso mbote place aux ali histoire na biso les anini kini makambo eza na garçon mo boye disons fille mo boye ando vivana mobali na ye fi yango famille na bango balaki na pasi to baki pe na mbongo te alors vana mobali yango famille na bango balaki na bango na mo moyen na bango bavana na mobali yango mais mobali yango lingana ye azaka na bango pe bavana fi wana yo bela fi na tonga beli akoti hôpital maman nazaki na mbongo te ya traité mobali wana aye na hôpital bapesi na mbongo alinga pe mwasi yango bapesi ba mbongo wana eseneke basala opération ntango baopere ye opération basalaki ye vraiment bien te fi yango akoma so avandi boye fa misubela akolatela mbabo amisubeli ye moko mobali yango atema adépenser bambongo trop akomo yoka donc akomo dégoûté na fi yango apesi bambongo babima hôpital bavai na ndako fi yana vandaka lelaka kaka ba nzambe ngala na mokili ka mpona nyokama nakuna famille bien te mobali yango ona tela motema sunga ngai mobali yango liso nyo sunga ngai maladi oye lisusu donc akomo ya pa na ngai soka lingi akomo lo bana mamo ko mosala nga bien te
abinza menga na sali mokili nini mama na nga ala mbongo traité nga te donc nga nde fo na sunga mama na ngai siko na oyeba te nzambe na osala nini abi na nga abi Jessica wanga abi ton na vandi mamoto nge komela nga abi na omona ngo loka histoire abi don on nzima te ke ekosala mabongo parce que na vanda bien te bina ko vanda 2 minutes c'est trop fo na subela na bilamba abi na ko vanda ka boye don no mona te so atana la te lamba so na vani nga moko na misubela abi mama nga ko ma olela abotanga ka nga moko bavanda ka mobala nga ko so aye na mo ka ya tali mo so ka yo ka boye mo dongo nyongo isila ka te mbala nga ke makasi kana ba prière fiana zo prier kaka arrivé jour mo boye mo bonga ebisi abi mobali na yo oya soudi ça fait 3 jours oya te kete no pona bango eba oya te pona nini fiango azui malgré ando ko misube na bilamba azi courage aketi bomba bando vanda abeti porte mbali bagi pena moyen na bango dans moyen de vivre ko abeti porte ton abeti porte boye sentinelle tellement ayeba kié ando ko ya ne malgré maman fiwana ando se bene vraiment te mais ando ya na ye akoti sentinelle font les portes akoti abise non abise oui ndeko nanga ndeko abi tuni mobali nanga zabi aza kati zela na benga ye abima maman mokili makambo maman ko mambala nga bimi mama ko mama mbala na bimi agangeli sentinelle bi ebani no ndenge nyoko sa ye na ndako mutami subela er nyoso na bilamba moso na dépenser le bambongo mona des osila te na be sa bambongo na ngapo na ye mama ngazaki na raison yo pekisa ngana mosi oyo bana kindoki makasi na famille na bango ba se malade ya mabe ami subela na bilamba donc ami subela so vani mo mi subela oyeba te soki apumbaka nde na moye na yebaka te aya po na vie na ngabe bisa vie na ngandeni fiango pesa telema ki abandi olela abi na yena tala yo na omona yo te na sali yo nini abi kini kende abi o genre na o genre basi na linga te abi niveau na ngai te ela na tana yo te pardon kende tanzate fiana leli babona sa Carrefour de Star TV mbali bazama be franchement bosa na bola mtu bazara na ye fiana bimina yake sentinelle ayoki mutima pasi abi se courage abimina ye akei azonena kolela mobana zu abesi na sentinelle bambata bi poko ko seki awa sentinelle azolobe loro te abimina yebi mosina bi eza mbala suka akota su ate nzambina garçon akoti na kafi yanga kia banzo olela nzela olela akomi na ndako abete mabongo lisolo wala mabongo yoki pasi mabongo leli mabongo mutono sunga biso ye wana Nzambe tiki biso te akomolela binanga abi Jessica chaque personne na prier na loba Nzambe tinela nga lisungi na vie na ngai akoma osunga ngai abi na loba Nzambe otika l'espoir asuka vie na nga donc vie na nga zo dépendre na yo na mutu te donc salanga eloko mokile kamwa abi changer donc changer vie na ngai abi komisa nga fille mo boy bato andimete ke nga na kokoma bongo avant dia prière na ye jour mo baki bemina mama bango baki na bango oteka baotamusa malala okene oteka bande kona babone sa Carrefour de Star do fiana asouffre na vie na ye don ondima te baotamusa malala baki na baotamusa malala wane garçon mo boye ando leka na voiture abi sono leka nzina mona ka fio yo bazana mo baotamusa malala maintenant bien autres on sur la net mais fi ngoze kitoko abi na kina mam na ngai abi na kina mam na ye fi yango pe aza garçon aza kina mwasi na ye fala bala ye akima kam na ye abi na ye deuxième jour ba kei ba teki malana na bango ba coup garçon amona été troisième jour ba kei le sous bo ko mama ki ba teka malala boye bande konanga donc le malheur ne vient jamais seul ko bimaka ba bima boye vortimo be ye mama be touti mama kufa sur place to siko dega pasi
donc pasi likola pasi ye mona ana malade na nzoto na ye amona te esila ndenge nini mabongo akufi akunde ndenge nini ata soki akweyaki wana voiture edemare mpe na tala ata nsima te akei bato baye wana akoma olela bakena mabongo na hôpital mbongo eza te mabongo akufa mbala moko azongi na ndako aolela abi nzambe nga nayaka na mokili mpo nalela kaka abinza mokoni opangusa mai ya miso na nini na elongi na ngai abinza biloko elongi na ngai eza ko elongi ya mawa nakoma elongi ya feti mokoni na oseka abinza me na vi na ngai natikala oseka ata mobula te nasekaka ata mokie apo na leli abinza me nasala nini eske otinanga kaka na mokili mpo nani okama bakunda mama ya bango susi mpe esila na ngoma ndambu akendaka koteka malala na ye akenda koteka malala na ye ga wana amonaka ye première fois wana amoni esu na voiture lelo pena nakita funa swana fille oyo aoteka na ye voiture garçon na parqué voiture akiti apesi ye bonjour ese bonjour abi à chaque fois sino oleka namona koteka aka malala boye me nanomona na mama na bino nayebi te azalaki mama wana mpo nomona mama moko boye aza mama na obende ya bino azalaki mama na ngai me kaka nde toyaka boye batuta ye deja akufa na ye ba 2 semaines deja yango oyo abi abi mawe mais c'est bon ka c'est bon ovanda wapi abi non navanda boye me natikalaka nga mona ndako mama na nga aza te abi eske tokokota na voiture ndake mona place ovandaka abi nayebi yo te okota mona voiture mpasi navandaka po anayebi te abi nanga naposanaki monaka place ovandaka bakena garçon amona vanda garçon apena ko donc komona pena bomo ko moto ko doata na ndako wana ata na temps tsa makolo te parce que aviva bien azara bien akoti abisi na habitué to kota to vanda bakoti andobete histoire vie na ye abetelier wana après mo garçon na abisi abi c'est bon kasi na yo ki me nando ya otala yo baso na garçon wana garçon na pe aya kotala ye bavanda pe bien garçon na malgré pasi ya fille wana abisi nga na memo na hôpital na traité ozonga ndingo ozaka bi basinga mbongo ebele abi koko edenga pena mbongo basinga ngobimisa nga bina lingi yo na ede yo dans nzambe so nga bongiselo makambo ko dans nzambe lokwa do olamba bilomo se ebeli so de tourna yo olia elle on a fait donc mutamto ke na tourna ye c'est comme il tourne olia nzambe quelque chose passe aux anango ato lela nzambe bi jour un jour apangusa ma ya misu na yo donc pas si moko te comme so na ndenge mo bosa so nde wabete nzambe tina mutu jamais na mokili pa nyo kama donc yana tamo muki au mona pasi tamo osepe donc o bosani ba pasi nyonso donc so za nzambe kanga mara na nzambe nzambe a roulage akangi koto afungoli koto balingana na garçon na balingana pe na garçon men hôpital ba traité ba bongi c'est fait na zonga normal ko suba na blambe sila azonga normal garçon na sombele bilamba donc comme propre akobe na propre kokate abisi abi na comme ndengo bongi bwe na sepedi est-ce que moi ils étaient que no que mona mona ba parents na ngapona za posana bala yo fiana akamu ya bisa poso bala na posana bala yo fiana leli abi mama na nga falo zala omone sengo na ngai arrivé pe jour on peut koki bo ko raté koki bo sa Carrefour des Stars TV moi kili makambwe baki bakosi na voiture bakosi bela lopango fiongo ateli lopango babi hebite abi lopango mais tokotaka abi ni habite tokotana bakosi pe na ndako wana santina fongoli porte fiana abi absanga abi Jessica opesa nazaki na oyebatenga ba nini esalama awa abi amoni santina abi santina no mona kwa na yebi mais temele kana pe mikolo ebele abi bato bakokala bakosi na ndako bavandi mobala la vansi de famille na yeti avansi famille na ye bando ne mso mibala bazaki te bando bonga papa ya wana bavanda esi mama na ye na papa na non présenter bino mwasi na nga na bala
malgré fiango zaki mbala ngala moi sinaye mais moi so zaki na ye a caractère mabe donc ba capacité moi so ndo donc ndenge ano linga moi sa zala fiana mtazaki na ba respect ba douceur ba conseil moi so zaki nango parce que place na moi sa mtazaki nango moi sa ka shosho e ka mbongo ba koti ba vanzi fiana betanga vanzi boye ba ndeko no tu ba ye wana ba vani garçon na ye ndoka finde kambo ya garçon na leki na ye a koyaka leki ne oya boye babona sa Carrefour des Stars tenene atala fiona tala boye amoni mobali oyo ya négligé na vie na ye afinga ye salite afinga misuba na bilamba abengana ko bala yo te au niveau na ngate au jarbas na lingate atala amoni mobali yango bonne sa Carrefour des Stars botonga so nai da mobali o abongisi ye oh ye namona ba parents na ye mobali o négligé wana o mobali o négligé ki ye wana do ba mbele ya na leki fiana ko kata bima mbangu na ndako akiba bima mbangu ndo kila ndako na banga vanja si mutu na se abinzambe oni na omona abi mobali o asana nga passe na vie na nga abinzambe na kutene lisusu abinzambe na nga ye nzambe abinini obebisela nga mamu na ngai so ayebi bete so na mobane wana baba camarade mbado so baza bandeko mbana babetele pe lisolo te abete bon pe lisolo bimika mbangu na ndako siko garçon pas atikalaki akomo yebisa yana bango abi fia no zane wana zala mwasi na ngai baza mwasi na nga dona lingi lisuna mona yo na ye tabi ayisi leki ni wali boma mwasi na yo ngato na linga sanga zana mwasi te na mona na pasi na sungai na bongisai lelo ko mwasi la biaza mwasi na ngai garçon ya ne wana bimi anandi mwasi na ye akompe na ndako asi fia na bi o je sais quoi parce que ozaki na nga bien tondo so la bien na mona kambo moko obi mbangu na ndako eza nini abisie abi no bango ebisa yo abi non, dis-moi la vérité. Parce que dans 100% des baka vérité, oyo bimele na ndako. Abando yebisa garçon na histoire. Ayebisi histoire ninge zalaki. Abi o garçon na mona ki wana, yeb nazalaka na etala asala ngabo. Garçon na yebisa bi, ona sele kinangazi. Abi le kinanga o landanga ye wana. Abi abon abi nzambe. Abi non, ozelo ko sala te ngam na lingi yo. Ye négligé ko boya yo. Afinga yo apesa ba pasi abi ngai na bongiso na lingi yo yakoma kiana mwasi na ye esimba te garçon na ebisi sabi ko banga te zala les po ngam na lingi yo garçon na zongi na ndaku aisi mama banga bi mama fi ona ebisi na vérité tout abi leki na ngai alinga ye azalaka na ye to malade ye akota na hôpital abungisa ye mais tellement soin na ye e bando simba soute mbongo esilaka abimi na hôpital abileki na nga négligé ka ye aya afinga ye salite afinga ye solo amisube na bilamba abi a niveau na ye te so nga lelo na bongisi na nga ye kana ndenge aza na se bongo aza na niveau na nga akomaki na mwasi na ye abi te mama ona bena mikosi po ngam na lingi ye amwasi nanga lekile mwa bina lingi te keba na yo bo bakomo bunda bango na bango bakomo oswana lobi nango garçon na akina ndoka fi wana o mobali wana o aleki akina ndoka fi wana abisi fi na bi fi abisi ko fi na telemi abisi oui abobini abiti ke nga uzara mwasi nanga bina zara mwasi te na zalaka na su mwasi na ote abise ozalaka wa pitongo na mona ba pasi to na kufela mama na nga to na oteka malala no la na besika pasi ofinga nga salite ofinga nga solo abi ozalaka pitongo na mona pasi lelo siko mutu mo azwi ngai abongisa ngai yesko ko moyo sanga ke no onga mwasi na yo na ndeni oyo sa bolingo na nga po ani ngobe bisesenga na nga abi esimba te abi to abetanga bi Jessica abi na mona yoka kindoki abi na demara etro abi esimba te o mobali nanga te abi woni wana mobali nanga obalanga ezi tokota soko obala tokotala moko
garçon azongi ndako akebetela mwasi ya grand frère na ye lisolo abi mobali na yo alingi fi mwa betala boye bete masolo tu abi bon fia na nga olakisa ke nga na mwana ki olakisa ye fia na yo lobi nango aye akuti fia na yebisi ayi moni mobali oyo bima na ye mobali na nga da place na nga batusha te da bilanga na nga batia makolo te ako yo lingo meka ngai abi meka no no mona fia na mwana oseka fia na mwa seki abi mobali na yo abi se ngo meka nga abi ngo meka ngo tunete fia na yebisi abi merci na yo ki mobali no na yo ki fia na ke na ye garçon ngo aye lisufia na ya ne supa na bango te garçon ka koma oya abi mwasi na ngai abi nga na bala yo mwasi na nga abi nga na lingi yo quelque soit pour nga ndenge ni abi nga na osili sango abi dana yebisi de ke no oza mwasi na nga ye ne gijaka yo so komi na posta na yo bavana na bana fia ngo garçon na kana ya ne kune simbaka te abi obala ye te abi nga na obala mwasi na nga bo bala ye te abi na obala ye abi mwasi na ngo bene abi na obala ye fiango tom no garçon o tema monique donc dérangement leki fia na mo dérangement leki garçon a proposé moi sinabi naza posa to longa mboka oyo abi to longa mboka auto voyager habisi tout donc nga na sa famille na te elo mo te meto voyager mo to yeba pété basta c'est maman na bonyo so quelque so maman te bando salama azu moi sina na bombier quelque part garçon na so ina ndaka fia na mona so fi wana te bavana bango quelque part garçon a seulement mutu ba voyager na mwasi na ye wana bakoma na mboka o bakenda bavandi kuna ba une semaine après aobenga mama bango asima bango mama ezanga iboyeboye bi mwana nga na luka yo to na mona yo te na sala matanga na kanti okufa mona na kate okenda kaka babi non mama na voyager kina mwasi na nga parce que na kina posa na ye na mona so na zanya ka pesta na zanya kini awa na obala esu te parce que leki na ngai alors no tanga ba mal à l'aise ena mwene kaka donc esenga kana bimane libanda mboka na kene musika nde toza boye to bana déjà to kota mwana mwaka ya mwasi mwana adora commander ba 3 ans après toyaka kini bomona koko nao c'est ok c'est bon on a cp maka pasenga mwasi na yo apase pe boni mama oza bien naza bien mama bokenda kaka babi no mama limbisanga ndina la kakete mais singa ka to kieka bongo ndina za binana mobali na ngai to va na biso pe bien bana bango à l'aise donc histoire na biso esuki wana conseil ezaka ke non na mibali oyo bamona basi loko eloko osakana do yo osakana mutu lelo do osakani na ye do yo niveau ezana nini yango nenga na ye ba niveau ezana nini o a niveau na ngata niveau na ezana nini niveau ezana ndeni o ya niveau na niveau za yo na niveau ni poster ezaka Jésus yo niveau ni wana ngo o ya na niveau na ngate mama yo nani ya wili mushieni oni koda mboka conseil za pona bato ba mona basi basakana na basi o sabote mwasi ovandaki na ye bozaki na bielo mo ekomika ya muke wana laksa ke no so lingi mutu ata quelque chose mabe na ye mwasi na ba problème mabo sunga ye osunga ye mais so lingi na mwasi mona ka obia na tika na ngai ko yo tike na oye butu muso azwi na ye asungi ya bongisi akomoni na miso abato okomike mwasi na ye walo kute yo sunga ki merci abonnez-vous sur Carrefour des Stars TV abonnez-vous massivement ane bilengi solo ane bilengi to comme na suka émission na biso déjà histoire na bino vrai yangwana maman na betinga histoire bi Jessica lobela ngona parce que ça nga passe na vie nanga histoire na nga yangwa eza histoire vrai bloka vrai zala to ko sa ati bloka vrai on a moni la patrona Nathalie we mtazati mimi alemba la canadienne kanda ebisi yanga bi Jessica wanga kande na za makamtu ya normal tout normal histoire vraie l'émission no tubolela showtime Jessica abino wanga zawana on a moni Francis matu en Australie homme sérieux na monio on a bossalité Montréal abisa Jessica na ba couleur bien boy daftebra
Daftebra mobala mwindu Daftebra na moni mobala mwindu homme sérieux homme sérieux obo sali mokino nga chisika wanga na ozala te pona mona kaza homme sérieux chada ki boka genre makasi na mazembe ayo yanga ba déconfiné déjà chada ki boka yo ne makambo yo pana yo jamais rata yo ne makambo na moni maman que j'aime beaucoup moi bébé sombo mon frère je sais Khalifa bon anniversaire à toi, ma petite sœur Gracia Bissé, quoi anniversaire nous déjà dimanche donc ça va inda ma avec Jessica Wanga taka leki nanga ya suka no ça ke ozala on a pena leki nanga on a mon ma tante que j'aime beaucoup Lolita Bobine femme d'affaires Kabelo Nzambe alonga tous les Kabelo femme d'affaires on a mon famille Bobina Mambote Colette Bobina Kinya Bobina Nicole Bobina Riss Bobina Reda Bobina Nelly la carnaval maman présidente ma cousine propre j'aime beaucoup ma gros bisous na yo yangwana ya wili mushie Nicole Mboka saka neto yokanaki na pesi moto tous les fonds de plique pour ma nuance na pesi ba mbote na bino tout à tous les vrais de Tadi Kuluma na pesi ba mbote na bino tout à tous les groupes de Paris de Nicodème ba mbote na bino tout yangwana na pesi no tout bolinganga mbote Jama Kabuna 520 giga nzambe na ngai Jessica Wanga abi Jessica Wanga zala calme yo yangwana quand on mange je vous dis bye.